pe makambo président ya assemblée mboso azali ko sala ezali ko bomamboka ezali ko installer dictature na ekolo Congo ya liboso pona commission oyo balobi paritaire mokambi na yango oyo ezali professeur Mbata azali président ya commission PAJ règlement intérieur ya biso article 53 et pekisi na président ya commission permanente qui a assumé la responsabilité na ba commission spéciale mosusu bongo boni lelo oyo bandi maete bapona président mosusu ya seni alors que président ya 5 ans et puis SCC bandimi PVO anate société civile président ni 5 ans et puis SCC lokolo bazali na koyokana ba continuer koyokana pona koponela biso moto oyo balingi na compte na société civile pona kokamba seni. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai nalingi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Mona bolandi ya émission na bino bolinga mingi tolobela politique chers internautes mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mi quelque soit heure oyo émission oyo ekomeli bino boya bambote ya équipe complète nyonso ya tolobela politique lelo na ye na quelques sujets oyo zo dominer awa na République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa sujet na biso ya liboso eza bongo désordre oyo euti kobima kuna na siège ya parti SID siège ya mwana mboka Martin Fayulu oyo akambaka kokamwa bavandaki kaka boye ba incivique moko baye bapandi siège na bango mingi bango bandaki kosala bilan ya marche na bango oyo elekaki le 16 octobre o babandaki yango na rond-point Ngaba babuki na Lembati bayaki kosukisa yango na awa na Kasavubu c'est ça bayaki osukisa yango wana kasi ya mawezali que ben civique moko babimeli bango ba créer désordre ba créer mbutu o esali bien te selon bango balobi ke ezali ba soi-disant ezali ba militant ya IDPS et loni ezo laksake eza ba militant ya IDPS parce que bakangi mutu moko te basaka ko accuser bango comme moi ba mes attentes ezala entre bango balobi ezakaka eza ba militant ya IDPS nzoka nde SID ayokana te na IDPS en même temps ayokana pété na FCC mais bango balata kaka batu ya IDPS selon bango eza ba accusation na bango eza ya bisote oyo nungu oyo moins information oyo ezoko tambola na ville province ya Kinshasa kasi ya kokamwa eza lisusu parti moko e futelaka pembeli na bango donc na siro okay na en fait na triomphal wana na siège ya SID après siège ya SID toza na parti mususu eza na AVC oyo autorité morale nango ezala bongo Didier Mudimbu ministre Didier Mudimbu on appelle Siembo tapasan siège na ezala kangama na SID bango baza batu ya union sacrée bango babimi victime donc ceux qui des autres batu baye ko panda baye ko vandaliser siège ya SID ba militant ya SID to ebito so ba uta ceux qui pesa bango so pesa bango te ba ke ba pandi siko siège wana ya AVC donc désordre oyo ça na minute oyo na ville province ya Kinshasa ezali makambu oyo ya vandalisation ya siège ya SID bango ba accuser ba militant ya IDPS allez nangambu pe ya siège ya AVC bango baza ko accuser que eza ba militant ya SID mutu ba pandi siège na bango vraiment ezala malamu mingi te siège ko sala ngo bato basala ka batonga ka siège bazwa ka garantie ya siège à travers la cotisation ya ba militant ya ba cadre ya parti mais so bozana
na likambo boleki na TV bolakisi mes contentement na bino que non bolobio Martin Fayulu vi marche na bino bosalaki et déranger boye yango wana nde biso to pekisio na komboneti ya mutu boye et ça la bien que boya bo panza po na ba siège yango eloko malonga ezala te ba siège etongomaka na ba cotisation ya ezwaka moi vi soki bobimisi ba député bobimisi ba ministre bobimisi ba directeur wana nde ezwa moi vi po cotisation ezala cotisation moko et kuba rédaction costo ya tolobela politique ya Congo bakitaki sur place bolanda élément o basale bino mais mingi na sobeta c'était beau s'abonner na chaîne na biso Congo Suisse eza chaîne moko ya différence o to pesa ba information ya solo mawa mingi pona bandeko na biso ya UDPS parce que bitumba o ya démocratie to ndimaki yango pe il faut to respecter ba principe ya démocratie. Naïbi qui est bimarqué à l'extérieur compte double. C'est-à-dire que on dirait bazon di magarate que bazo pola. Bazo pola mais bazon di maté. Ceux qui équipe ça malamuté a tout changé ba varese combien? Bako pola kaka pe boko polo. Mais au moni lelo ba yeko attaquer siège ya SID. Au moni yomoko ba dégâts ndengezali à l'occasion de rien. Nyoso wana parce que le soldat du peuple a réussi ça qui na meeting nae. Nous sommes parce que le peuple a tambolaki. Non, mais ils ont choisi Yakosa la forcing. Nous avons choisi la résistance. Et je pense que il faut tous se respecter. Tozo bunda pour la population, tozo bunda pour le Congo. Pour que le Congo n'a biso lobby à la malamu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un seul Congolais, au lelo, a condimé acte de violence, au ezali plus d'une fois que les partis politiques décidés ils ont subir biloko aboyi. Mais toko senga na bato yo ba yebi ko battre la batu pe biloko na bango. Je pense que ba meka ko sala moi ba effort pour que makamba boye ezonga pendate pendant que bazali wana to mona que les gens entrent ndenge balingi alors reza malamuté. Bon, nous avons tenu la réunion avec bandeko ba militants au bazaki sur place awa pour na ko talisa bango que tokoki ko bunga te na ba makanisio biso tozali nango ya ko tombola mboka pe ya ko chamboka na nzela malamu à travers ba élection o ya malamu biso tolingi. Donc nous avons parlé avec ba militants na biso parce que nous sommes un parti de valeurs. Il faut que ba valeur na biso ezala assurée, on doit être différent des autres. Lelo to perdre déjà ndeko na biso moko David Kalala oya outi kotika biso tout simplement parce que bandeko ya IDPS ba betaki alors que mutu ayaki ne kaka marche pe na nzela ya kozonga basali ba bloka modèle wana. Je pense que moni même ba mituko to tambola nango comment eza vraiment endommagé mais to ko lembate pour la violence. Nous devons nous battre pour na mboka na biso. Toye awa, c'est la jeunesse de décider. Ce n'est pas parce que vous nous voyez en costard tous les jours ou soit parce que nous nous exprimons en français que vous êtes plus bandits plus que nous. To lo bana linga la pona bo comprendre. Exacte que bokomi komona awa bisika na bino abilanga. Je parle na bandeko oya IDPS. To benga bino na no bandeko. Mais toza koyebisa bino. Exacte que bomonaka siège national ya SID et comme bilanga na bino soki bokomi boza koleka il faut bokotaka awa bopanzaka ba biloko na biso nyonso boyibaka nyonso ya awa botiaka moto to accepter lisusu te. Ça c'est la jeunesse de l'SID que ça soit la dernière fois pour tour oyo soki to moni bokoti awa na siège national na biso to ko réagir donc to réagir sur le plan juridictionnel ba ben en légitime défense. Alors toza ko mettre bino en garde que ça soit la dernière fois tout mon abino boye ko kota awa pona bozoki sabatu bobeta ba machette message dans tout ça non balanti ya émission tolobela politique bon na moni que bozaya ko sepela à travers élément o to ba reporter ya tolobela politique ba sale libino. Deuxième sujet na biso to zolobela ngo par rapport ya ba député ya
excuse ba député ya FCC oyo ba sepela kité tango président ya Assemblée nationale na plénière na bango ya samedi le 16 octobre ndenge ba ponaki bongo Denis Kadima azala na tête ya Seni bango ba sepela kité ba sala ki déclaration moko boye bolandango na micro ya Igor Ntinki. Députés nationaux ya FCC basangani pona kotala makambo malenge melaki lelo pona kopona bakambi ya Seni bamoni ete procédure elande makite ya liboso pona commission oyo balobi paritaire mokambi na yango oyo ezali professeur Mbata azali président ya commission PAJ règlement intérieur ya biso article 53 et pekisi na président ya commission permanente que a assumé ba responsabilité na ba commission spéciale mosusu wana président Mboso a violé règlement intérieur ya Assemblée nationale Yami Balé président de la République moi Mikolo Eleki aboyaki na Assemblée nationale ba entériné moko ya candidat président ya Seni po ete boyokani ezalaki te na niveau ya société civile et spécialement na confession religieuse comme on a été 5 ans na SCC batiaki manzaka na bango te na procès verbal bongo boni lelo oyo bandima ete bapona président mosusu ya Seni alors que président ya 5 ans et puis SCC bandimi PV oanate to monete wana pe ezali malamu te yango basengi na mokonzi na mboka komona ete dictature elinge zonga yeo yazali gara ya nation akoisama na kokosama wana te esengeli miete atika société civile président ni 5 ans et puis SCC lokolo bazali na koyokana ba continuer koyokana pona koponela biso moto oyo balingi na compte na société civile pona kokamba Seni soki ezali bongo te bakokuta FCC na nzela na bango po tokoki kondima mokolo moko te ete dictature ezonga lisusu na mboka na biso pe makambo président ya assemblée Mboso azali kosala ezali koboma mboka ezali koinstaller dictature na ekolo Congo yango ba députés nationaux ya FCC ba telemeli makambo wana ba boy ko participer na makambo ezali koboma mboka ndenge to telemeli ram oyo ezali koboma population to telemeli pe makambo etali Seni po ete oyo balingi kosala elingi koboma mboka ekotia bokabwani ekotia yiki yango ba député ya FCC ba telemeli yango to pesi bino merci. Kaka ndenge zalaka otie totie ba député pe ya Union Sacrée bango babaki to otika la simate kaka na même plénière wana babimaki basaki déclaration moko et pas wapi bazo soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na musala kitoko azako sala ba député ya Union Sacrée babimaki basaki déclaration o bazo soutenir ne ba lobby akoba po azotambwisa mboka kitoko katana Biso ba députés nationaux révolutionnaires na mukolo lelo le 16 octobre 2021 kusangani na kati ya palais du peuple kusali déclaration ya boye biso tokobanda ko soutenir et toko soutenir chef de l'État na ba action na nyonso tokotika la loyal et fidèle na ba idéo na ye biso to décider biso ba révolutionnaire nyonso était candidat na biso moko na élection à 2023 ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango toko se mobiliser na ba province nyonso comme biso tozali représentant ya ba province nyonso était topesa ye majorité confortable na élection ya 2023 oyo ekoya tosengi lisusu na Assemblée nationale atia makoki nyonso de manière que atia ba bikonzi nyonso ya Seni en place pour organiser biso élection na ngonga oyo constitution etesi na yango to lobby était pona makambo ya est il faut état de siège etikala et to sengi na gouvernement
ete nyonso oyo ezalaki arrêté na audition, na rapport à audition ya commission défense et sécurité, il faut gouvernement atia yango en exécution pour que paix oyo population congolaise azozela ezonga na kati ya este na biso. Yango tosengi na bana mboka nyonso bafungola miso batipesa nzela te na monguna akota abebisa biso mboka. O bandi ke tokomi kokoma mwa mokie na suka ya émission na bino bolingaka mingi tolobela politique o elekaka na chaîne c'est moko Congo Suisse o balobi Congo Suisse nde makambo. Merci mingi pe mbote nanga nanu na cordon na biso kikoyosa oyo atikaka ngate kwa azala toujours pembeni kasi tobima non mwa mokie na ville province ya Kinshasa to kende bongo na province ya Sud Ubangi kokamwa na province ya Sud Ubangi epai wapi bangbaka oboyo kakawana bangbaka batu moko ya kobanga bazongeli makambo na bango babomba makika balobi bango ata bavandi kimia mais mafuta emata bango soki omeki ezaki na 2015 ezaka bawelelaka entre na territoire ya Gemena na territoire ya Kungu bawele bazaka na conflit moko frontalier quoi bawelelaka ba limite banzela tout et tout babebanaka na 2015 ba notable ya Sud Ubangi bavandaki batiaki maele ba José Makila. Oh, José Makila Soumanda, sénateur, oh, yesoki alobi likambo bana nyonso agemena bayo kaka alobaka na 2015 wana kimia ekotaka mais na juillet awawa ya 2021 moi nungu mukie ezongaki lisusu kobeba na ezalaki 2 personnes bakufaka bengaki peka par téléphone bayokaki bakanisaki esili nzoka esilaki te na semaine passée na butu ya mardi kotani la mercredi na tongo babebanaki bangwaka bapotani okozwa idée entre bango talaka ba lion bazobunda na bango ezalaki somo babomani plus de 13 morts sokoza mutema makasi te kota la tepo epesa ki pasi kasi lokola sénateur honorable député provincial Georges Mbokani azakuna na Gemena abengaki sénateur José Makila à partir ya États-Unis lokola ye azamunoko moko oyo bana Gemena bayokaka abengi à partir des États-Unis nde kimia ekotaki kasi esala kaka pasi ba reporter ya tolobe la politique bazaki na terrain wana bazola bino ba image so za mutema makasi te éviter na déjà mais bolanda kara bomona musala obiso to sala poto kotaka na ba fin fond ya République démocratique du Congo. Eyinaki mabe na butu ya mardi kotani satongo ya mercredi kuna na province ya Sud Ubangi plus de 13 personnes bakufaki suite ya conflit frontalier entre bangbaka ya regroupement ya Lingo Tebe kuna na territoire ya Gemena na bangbaka ya regroupement ya Ngbanda na territoire ya Kungu kokamwa conflit oyo ebanda depuis 2015 ba notable ya province oyo bafandaka pe basololaka pe nyonso ezongaka na kimia kasi ya pasi pe mawa ezake na juillet 2021 oyo conflit yango ezongaki kutu 2 personnes bakufaka kokanisa lokola esuki wana nzoka ndete poso eleki bitumba ebimaki lisusu makasi bangbaka bakatani lokola banyama plus de 13 personnes bakufi talati na population bazako senga na ba notable elongo na bakondi ya mboka bameka nanu kosolola mwa moke po ete basukisa likambo oyo pamba te bato bakosila. Na elema ya pasi pe mawa oyo ya bandeko ya Gemena ndenge bakatani lokola banyama yango nde pesi ngai nzela na boucler émission na bino bolinga mingi to lobela politique oyo elekase na chaîne moko Congo Suisse chaîne moko très crédible oyo to pesa ka ba information ya solo vraiment beau s'abonner massivement bokozala dessus te poto ando memela bino chaque jour ba information vraie et réelle oyo elekaka na ville province ya Kinshasa pourquoi pas na
bongo mobimba po biso to kotaka. Merci mingi na coordonnateur nangai Kikoyosa o na lobby ke atikaka biso te azalaka toujours nangai azapi na coin azolanda déjà zo côté ngai autu nanga meyo olembaka te kra okezola biso ba information oui eza musala nangai il faut toza lokwa ba chaîne nyonso te to lexa ba blablabla te era information nde to yak tokenda kolukela bino ba information wana eza musala nanga na banoko kote la bino partout komemela bino ba information moko ya vrai. Merci na cameraman nanga Igon Tingi, on a bien kaya misa piano, ye aspo na bimakito koboye, grâce na ende na kotara na banda kunabino, merci na dete na biso Fabrice Lundombi, merci na concert na Karine Bembe Binda, Blondine Bapala, Anemone Pumpa, Nathalie Kaila, Michael Brustoto, bangonde eza équipe na biso ya makasi héritier mapindemi, biso kotali na ba cash wana ba kombo na bango ebimaka bangonde basala que to la bino ba information ya makasi y compris na moko na kita na terrain Nadine Asona obozo Nadine Asona biso ngai yeyo mutu na kitaka partout na banga te ata o lacrymogène pas to ko inase to telemi sur mi se sali moi pilipili to tambola na bleban to pakoli na misu pa mi saisongi normal to songeli musala na biso to kota partout parce que to za bien formé to za ba journaliste ya ifasik to za ya simanda kute to poni Congo Suisse parce que ezali chaîne moko ya ba responsable to ando memela binope ba information ya solo o bokoza la dessus te merci beaucoup botikala malamu mbote na balandi nyonso tu ya tolobela politique pourquoi pas famille nanga mobimba famille Asona famille moyo ala bandeko botika la malamu ngala bino tokutani lisusu moko na lobi na numéro ya sika ya émission tolobela politique. Au revoir kimia la kolesu o mabota mabino bye. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter